Eko mbote mbote bisika nyonso bozali bozolanda nga ndeko na bino Simon Posho Lobito mobala pembe te na Dubai mobala leki libongo na elenge mobala leki mbonga suka sanza na elenge ebele te tokolia bongo ndumba zwi permis papa Lupanga beli liboma mibalo bakabaka te suka batikalaka bango moko ndakala meli ngando nia wakangi balo keba nyoka nga wana mbwa rouge molunge na azama molunge na kaka bango wana molunge na kaka la lulala zo batuni ye bulelo sona ndonge bana mama napesi bino mbote bisika nyonso bozali grâce ya Jésus de Nazareth ezala na bino mawa na ye etambola na bino oyo nyonso bokosenga na mawa na ye epesa bino ebatela bino etambwisa bino amen. Bana mama na utulanda mwa video awa bautulakisa biso concernant makambo ya papa na bakeina pona nini Stade de France ya makambo ya Stade de France ndenga obeta wana na apprécier yango na moni pe nde bolobeli marketing yango esali mwa bien yango nga na ko bakisa ta ndeka na lobaka biso za na biso soko lobi vérité eza pe malamu soko pe na lobi mabe bolembisanga ba remarque onga na monaki yaya kobeta Stade de France na papa na keina eza kitoko eza malamu na non tu es non ma félicité ya mso bolo bako na lobaka ya mso likambo bien te mais na lobi no ki tu es non ma félicité et ozala bien parce que eloko wana kosala ezala pe fierté ya communauté congolaise ndenge bato nyonso bazobeta eza bino nyonso bozosala biso fierté mboka parce que soki bosali bo un plus pe ezomata yango kaka nazoloba likambo ya Stade de France eza nango problème te mais na place nazoyebisa bino place wana oyo ozolinga olobaki bobeta Stade de France d'abord il faut ezala na organisation parce que eloko wana il faut bobanda déjà marketing bobanda déjà sensibilisation nango avant parce que beaucoup kozwango kaka mbala moko te pampa papu te eza eloko moko eza stade eza polele mutu nyonso akoyeba mutu nyonso akomona mutu nyonso akokota ekozala mpe eloko moko ya bien mpona yo mpona eloko moko etikala mwa historique epa na yo eloko kanga na koloba na yo apprendre oyo alese omoni Stade de France ozobeta eza lokola Stade de France moko musique ozobeta eza lokola na réconciliation papa keina eloko na lobino ya mosu bato balobo na lobaka te video bokanga eloko na songa na zongela likambo c'est que quelque chose eza ya bien te eloko kana oyebiso sala réconciliation na bato nyonso po beta stade wana soko salango oresi makasi okotika sango moko elekela bato sala kaka na lobi te c'est pas obligatoire, c'est apprendre ou à laisser. Vous êtes libre comme la liberté. Mais na lobi na bino kaka, ceux qui vous salent loko wana, vous n'ingé sa mokili. Kobeta ngote pona opouver batute. Beta loko moko ezala moi éthique historique na vie. Ate na congolais moko pa beta na Stade de France sawa talat et loko ane ko sala mabungu. Longola ba orgueil, longola o ennemi. Longola bo sale loko wana soko kubeta stade wana sala réconciliation na mutu nyonso efungola yo o nazoloba na yo ewuti na motema na lali nango na lamuki nango na talaki déjà mission na lali nango na mona de bato bazoloba banini sale loko wana soko sale loko wana ekofulo makasi lulala zoba tuniye keba nyoka fabricant métier noir mwana Belgique atongo fabricant métier noir zala yango wana eloko wana soko sali eliningisa mokili salaka réconciliation na bato nyonso benga mutu nyonso bozalaki nito na likambo ni sala kaka eloko wana bakena omona eloko ekole okobe bato miso bako bate zongi parce que ba stade wana il faut benga bato mozutala ke te ona benge pona un plus ona be papa keina bete na bato miso to ndimaki te
c'est à vous de voir. Parce que eloko wana soki raté. Papa qui na kosila no nyonso yango wana. Soki raté esala retour makasi. Eloko wana nde bozoninga bosala oya ya stade. Batu biso ba omoni bino emso boninga te ba yebisa no vérité. Eloko wana soki raté bokanga vidéo oyo ezalo pesi mbwa makaka zwi. Eloko wana bosala tout e raté te. O te ba bilima te. Bilima miso ba komana bango pe te. Ti mona bolubi ba ya ba yete na bakanda na bango wana. Ya miso mona so tungise kuna na sepe kuna moya ya esata bia bobeta ka bino mo boputana nango. Avant pe bilima ba ya bino mo pe faut en organisation. Il faut appeler une organisation. Pour ça, quand tu as dit lima te organisation, il faut zala. Pour le cas où nous avons un problème, nous avons la réconciliation. Papa qui est fouta. Ceux qui ont mis en dengue à tembe na tembe, tu as prouvé. Et là, on a prouvé, nous avons prouvé bino. Et c'est le cas de ce loco. Et Annie, Boluki Bayana bino nous soit kalaka. Et si quand vous voulez vraiment invitation, au PC nani, Kofi Olomide, consolateur de cœur brisé. Yo tinda kaka invitation. Biso to kotala suki via ko boya to koke. Et là on se faut au suki sa mutu tina suka. Obite na zo PC invitation na tala soka ko yate. Ba sala ka bongo. Tika biloba loba. Tika banini nyonso bino suko sala marketing na bino. Marketing fait bana so boko beta vraiment en 2026 marketing fait bana déjà là ba 2025 ya maintenant toujours mon nani le côté parce que bato boko sala ndeni parce que réconciliation yo na bandi ko misusu ezate parce que eloko wana na so ba soki kaka bo sali yango e unilisa mokili réconciliation fait ça là bo sala bien na bato nyonso parce que eloko wana ekotiko et que seulement implice na vie benga bandeko nyonso solo na bandeko nyonso otebo yamsu ngaya msupe na kokota te yamsunga na kokota na ngate nani kitabaza kokota lokwa yawo yana bilamba ba misisa kokota ngaya msusu bokoko peki yamso mona ba benga ninga ngavo mana sana 100% te mona mso boko benga na ngai na kota te mais total na ngavo ma o tie 100% na yebte songa na kokota. Sopi na kokota malamu sopi bo bengana nga na zumi kitabazo lokwa huta tse États-Unis na bilamba ba pona bilamba ko mema pe pona ba musicien na se ya kokota na ye elo na ngina ebisande ya papa kena bo banda déjà marketing elo kwa nekindi bien soki ke mobulu etika likabo kema nyoka akoso abiso la Sylvie Immobilier ekendaka bongo zoba tunie tongela biso banda ku mama ndeko tonga kaka ndenge zokende guna gu zala na sens wa nga eloko na websa bino ka conseil c'est à vous de prendre mais eloko wana so bosali eloko wana so bosali e futa makasi e sala pe kitoko makasi okomona vraiment que e ke tsa mo ba ouverture moko okotika na mo eloko moko identité moko ekotika la yo kotsa polémique te koluka boye te oprouve ba te ko prouve te loko bete loko wana esepelisa mokili e loko wana ka soko linge esepelisa mokili e loko wana efeza kana o nazobisa bino comment on appelle ça réconciliation parce que e loko wana oyo so loba be loko bino bolingo beta yango ndi kam tkesa lo réconciliation na batu nyos bosana wana parce que loko wana tango ke beta ekoningisa bato soki kaka bosali réconciliation na baninga to nini papa kini kisa kitoko owana nazobisa bino solo osolo na bandeko no nyonso kopona mutu te yoka yo moko koyeba kaka ona kobenge boye non c'est à toi de faire le choix benga bandeko nyonso bayaba ezebele baleki pe bazebele bande benga longola nini wana parce que ti sikoyo marketing ezoyokana te nani bobandi to yebite so bobanda marketing ba mona 2026 non mais eloko wana il faut bobanda ngo déjà avant bozo sa mobilisation déjà ozomona batenu so nani papa ke na bazo beta kala mingi te conseil ezo sala moi quelque chose parce que boza ma trop calme boza ma ya kokita makasi na yebite so problème nini bozui to nini
wana so muta be mno lukuta ko simino boza vraiment nando vraiment te vraiment eloko ni suku na ba wario bokiti boy eloko nini bokiti boy boza vraiment koyoka na makasi te bo renforcer ma solo bo renforcer bo sala vraiment mo eloko moko bien marketing na bilo pezala bien et ça un plus bo linga te zala kaka calme boité et loko kaka so bo sali wana papa kene ko sala bien bo pona batu te bo yoka pe biyoka yoka te bo sensibiliser ma bien o te ba nini te bo benga batu nyonso eloko wana e o salo bien koyo te ba misuba ko ya te ekendaka bongo te la Pascaline Ponde ekendaka bongo opona mutu te fungwama zala de tolobaka zala zoba tuni ngelo na opesaka conseil yango wana solo la ka bien yebaka ke eloko ndeni na kosala nini bo bana déjà sensible eloko ezate boza trop calme to yebite soki bozo préparer nini mais parce que vraiment l'actualité moi actualité za moi ya kokita moki bo renforcer vraiment parce que eloko na il faut actualité za parce que eloko zo bete ya munene mais bilo so actualité bozo sa lokola mais na yebike musique eleka ya bien mais musique pour beta bien il faut bo préparer ngo pe avant yam so ko za pe na studio boza concentré na studio et koza na ngo pe bien mais eloko nde ko sala bien pour vous réussir il faut sa réconciliation musique ko beta pona na Stade de France so bo sa réconciliation et simba bilo makasi so bo mimi on kana bulu yeke eloko ezate bo mimi on na bulu yeke te bo sala ma réconciliation eloko ani ko futa ote boye ote non bo mimi on na réconciliation et ça la bien et ça peut faire tambo kana biso kemanyoka a reçoit biso la soleil wanga balelo sonandonge ekendaka bongo nati lokolela mida France papi mboma momaski na bato nyonso bolingaka te nini te yo essentiel kaka eloko ni po bima bien sala kaka réconciliation papa kene ko futa yam so ngana lobaka mabe pona bino eloko wana vraiment etini ngana ebisa bino ngo conseil wana so boko bete eza vraiment eza programmé bo sala réconciliation na bato nyonso po ezala bien po peleka bien to sepela soki bolobi bo memaka na ndenge ya ne ki vingiri botika na ki nzingi eloko wana kozaba parce que soki bimi bien et sala kitoko makasi soki eloko wana ka ibeti kitoko et sala kitoko makasi et sala pe implice moko na kati soki eza na se et bima kitoko te eloko yango na ngana yebi kolinga pe sute bokendaka na barankine tika rankine tika na banini wana badistraction bolingo te bozo préparer eloko monene bozala concentré botika o batanga bakoma na bino boye place moko bino misu bato bazate bino bolinga pe bozala te botiki pe wana bolongwana na distraction bozo préparer eloko na bino monene esepelisa mokili bokosepelisa mokili na ndenge il faut organisation ezala na sens wana na oloba so na lobi mabe bolimbisa ngai na sens wana parce que et osape fierté na bino moko et ça peut fierté ya biso nyonso ya communauté congolaise wana eza stade parce que ba Tina Tiner ba Jackson banani wana babeta kuna bango nyonso afa babeta bapreparaka ezalaki kaka te dans un an bakaoto un an moko basalika un an bayete plus de un an bazosala kaka préparation wana tout parce que eloko ni kozwa un an te ekozwa pe 2 ans bozaka na préparation parce que zeloko moko so beta monde bango bakoma babeta ba musique wana ba nani so beta ngo deux fois so pe Tina Turner so pe nani Janet Jackson so pe Michael Jackson ba biso ka beta deux photos parce que tout ça c'est la préparation organisation ba zuite ebele eloko wana pesa eloko moko mbongo ifezala botie mbongo anje bino bwana bino na mbongo kota mbongo na zana somo wana te bwana mbongo ebele
bwana mbongo botie mbongo na bino anje mpona bosala eloko wana ezala fierté ya communauté congolaise eloko bapreparaka mais oyo kobeta oyo eza eloko moko lokola réconciliation ya vie na yo papa kena soko osali yango ata ndenge naza oba azaka ndenge na réseau moto wana eloko na bimisi bokanga video oyo ntango nalobaka ya liboso kuna concert wana boyebi misu boyina yango bie te abwakeli biso te namonaka na mosika soki papa keno osali eloko oyo omonaka nde okokende liboso soki kaka onéglige eza keba nyoka akoswa biso zo batuni ye lalalala ekendaka bongo na sanso wana naoloba yambi Nathalie Bumba ekendaka bongo na sanso wana naoloba soki nalobi mabe c'est à vous de voir ekendaka bongo Nathalie navandi nabi nalobela bino naza nanga banki te mpona boma mais ya mosusu bosepeli te soki mpe nalobi mabe soki nakoti nake kote mosusu nasenga ye deja bolimisi mais oyo nazoloba réalité bosala ngo mpo banda deja mpe marke eloko eza te sino te vraiment na marketing bokiti mwa makasi nayebi te ya mosusu boza na préparation te eloko moko bososala misomona baosala eloko moko boye mais presque Stade de France kala te une année bien 2026 nayebi te bino bozokasa kosala na 2030 bientôt awa yango nayebi te soki boza na organisation na bino wana eza secret na bino moko mais eza eloko moko so bobeti wana eza eloko moko etika na réconciliation ya vie na bino bozwa yango neti eloko moko kaka moko boye te ndenge soki ndenge nini te esala bino bien so bosali réconciliation to efuta esala bien nga mpo nanga maconseil na pesa bino yango wana eza eloko moko bosalaka réconciliation bokomona bino moko oloba noka bakei nana alobaka nde mpe likambo ya solo eza eloko te bobeta o mpona koprouve te so bobeti koprouve bato bozala mwana moins de chance mingi mais eloko nde bozalaka bien bosala réconciliation concert wana so bokobeta ezala concert ya réconciliation esala bino bien makasi nga naye kaka koloba oyo nga namoni mpo namoni mpe ndenge nakanisi na nde mpe bato miso baolekisa ngo na bavideo eza eloko moko komema ngo na lolendo te na orgueil mpe te eza eloko boyokana kosolola solola na bandeko nyonso oyo motema elingi luka mpe sika outa opesi ye invitation esika outa lelo mpo okoma fali esika outa oyo bato bayebi yo pesa nga nalobi na ndenge abima be te esika bayebaka ke fali abimi awa solola zwa invitation no Koffi Olomide vie nabengi yo mpo ozala mwani ekosala papa kenda kolanda te kolanda bato te mikolo ezopusana bambula mpe ezopusana kolinga te boye eloko moko boye etikalaka monotonie mpana yo te debaka se na babiloko mosusu benga vie na yo na concert wana elobe ebele eloko mpo kosala etikala histoire nazwi biso ya solo eza nango te mpona koflate yo te ndengeni te touta kuna lakisa bango bolobaki mingi oyo aza vie pesa invitation aya soki vie moko akoboya wana ekomaka mosu mais yo essentiel solongwe na devoir na yo na sens wana yango wana nde nalekaki mpo nalobela bino so nalobi mabe bolimbisangaka nde nazosenga nde kuna ekomako incompréhension alobi mabe butu malamu